MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Nazo continuer, je crois, nous avons été. Si ça s'agit selon la bande oloba. Nde omobala za kolia ni arabuta tala mwana mwasi zozo ba crampe ba crise épileptique. Donc veut dire asi a komi na mboka na elaka a se retrouver yaya bilenge 2 minutes et au bomelo vie hein vie baby na se na moi oluka bandoki mendoki eza yo moko ouais. Ndeko moi akufaka l'année passée awa, je crois que c'était l'année passée. Il y a blogueuse hein et influenceuse akufa liwana ezala mystérieux kokota ba hôpital ba lobi ba na omona ba bilima parce qu'azala proche des musiciens moko bato ba yebi disolo ba yebi musicien mo il paraîtra za likamonai. Malgré ne goya ki poto musicien na koma obimela ye so pe fa pesa mutu so ki peso ki petala et bato ba kizara de nile sina liwana parce que ba salara ba tout anaka hein moi ndenge zalaka et ba échange de paroles de nile sala kela ra mabe ça soit signé pardon te et ba lobi que non certainement les signes to bomi les si alika na émission be non azai petite nama et kanda oui mais na koza liwa mutu te ezake apesa conseil na ba journaliste ba tuto ba pusanaka pembeni ya ba nocturne azaki précis pas mentionnaki il faut qui approcher qui côtoyer les nocturnes les pasteurs les musiciens les hommes politiques faites très attention beaucoup ça n'a peine ma capacité na monde wana exception za la rater ba sacrifier à motonionso ba tomso ba kantara te sona mi comme si pire petit ne akati nde na vous allez parler au contraire plus que to pousse na ne plus aux ala kutu nde ni balobanini aux ala victime karaté mais yonde kutu mto aux ala vraiment sacrifice potentiel au sarnate nso boye baraté so boye baraté tala approche nyonso no le mambo alliance rencontre nyonso et amitié camaraderie nyonso relation nyonso ezala alliance et ezala porte oyo on souhaite zo kangama on souhaite zo fungo ezala ou bien kufa ou bien bomoy ezala ou bien gloire ou bien humiliation ezala ou bien élévation ou bien ko bambana ezala ou bien yango moni ndeko nanga famille to pona raté baboti to pona raté bande ko tobota marana bango to pona raté yaya mais baninga mwasi mobali yaya camarade ozala choix eza obligation de foka ozala ozala pembeni ya songolo to lingana na pakala wana choix ya omoni lobi bandeko bato bele ba rendre compte pas na nzambe vous qui accusez les gens pour na ba échec na bino bo akizara bato pour na ba malheur na bino hein et bo rendre compte lobi pa nzambe ba retourna bino motuna na tindaka yo bala mwasi wana na tindaka yo okoma camarade ya nana ebisaka yo koma pire petit ya songolo nana tinda okino obima na musicien pakala comme ça qu'on répondre ne tu mtolo ba que non yende malheur to pe cause ya malheur à vie na yo ozozela nini pour se détacher na ye ozozela nini pour oboma relation wana ozozela kufa na tombe repentance ezate na tombe réflexion ezate bible zoloba les vivants savent qu'ils mourront mais les morts ne savent rien. Donc yo ozozela comme trop tard bandeko na lobby est essentiel et bien là on lobby ezali mais je crois na lobby assez et faites très attention nyonso ya tiraka ezala wolote tout chaussé au gonflé n'est pas Jimmy Weston yaya et bon la motema et lo épargne peut-être un mois peut-être te mais lo bundelo un mois parce que dans mon ana Yesu tu as une relation avec Dieu le Saint-Esprit en toi
Bible zoloba a témoigné qui aux amours nzambe. Il y a de ces choses là. Pour ça l'amour au ka kilo au vendre penza na mwana nzambe te place no vendre te na mwana nzambe te lo ngana o melate na mwana nzambe. Oh non, il y a de ces choses là ba episa ki yote oyebite mais le faire au salon tu sens toi l'esprit de Dieu. Au comprendre que Isaac lo mabe c'est ça des différences entre moto yebi nzambe na moto yebi nzambe te et ça c'est mensueux à katinae. Quand tu as Jésus là, ça va te parler de beaucoup de choses, de beaucoup de problèmes. Donnez vos vies à Jésus. Recevez Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur. Bana marche naye, tambola naye, tosaye bangaye. C'est ça la chrétienté. Donc, lorsqu'on se répand, changement est radical. Ce n'est plus moi qui vis pour la zolo, mais Christ qui vit. Moi, cela veut dire quoi? Na okamba masu ndenga na okamba mate. Na omitambo sa sute. Na omsko Hollanda. O nzamba zolo banangai. Mais les chrétiens le toujours comme moi. Nous avons monté ma main. Bizalelia. DJ Mongoshi. Nous avons monté ma main. Makambuya. Moi, comment les aranan? Zing zang. Na koti misabi na nukuti. Au fait, tu comprendre. Mais, moi, je suis nkolo. Nous avons monté ma bizalelia. Ya maman oyoyo. Mais, attends, finalement, yo, toujours yebate. Oza mwana nzambe, toza mwana nzambe te. Que Dieu vous bénisse. Et je crois à l'obi mingi. Ouais, na bona bakisa. C'était moi je m'en mon coucher. De comment si mon batterie na tena na bona bandal na bango wana. Mais je sais moi na bandal ya monene élevé na tangi komba moto ate. Quand de batterie na tena na bango na car a baigner na musika ke ça va. Et puis quand fille les rêves ne za la kutana songolo rêve ne za la bimana pakala rêve ne parce que ça na boba kanye la ke na penza vie Jean Robert rêve ne za penza vie Jean Robert na yoka kaza na ya munene mama olekambeka olekambeka nga penza nani o fou de gadara moto to le bela nga penza fou de gadara za rêve na ngai ya olekambeka bande ko ndo moi wana akosi na mutuka musicien ça va tu peux me faire plaisir. Bien sûr, il y a c'est encore il y a ceux qui rêvent à finir, ceux qui dorment, ceux qui stars, ceux qui l'ont dit. On a d'abord le bien alia Carolia. Et tu me fais une pipe là. Oh, mais pas de soucis. Allez, les guadja. Il y a un dans le musique après. Non, t'inquiète, c'est tout ce que j'avais besoin. Ah bon. Si c'est pour les guadja et mais ici à côté le bon en poche j'ai $500 à payer juste moi 5-10 minutes pour satisfaire mon papier sur 500 on a shit that on a maman na business longindo et on te qui vient bah son bio au fait bah son bio à suivre je vous épargne les conséquences moi une balasima des bonnes choses merci et puis après tout le monde a comme un inbox qui gagne à détruire la vie des autres. Moi qui viens sauver des âmes comme ça, toi tu me poses la question si je gagne quoi détruire la vie des autres, en quoi j'ai détruit la vie des gens? Au contraire nanazako fungula batu misu au bazar au kufado certainement peut-être yoza misala mabe toi qui m'as posé cette question et le quoi la misala na ya mabenga na ko bimison libando moni penza na bimindo ka fina yo. Ah mais oui c'est ça parce que dans le monde des esprits c'est ça même pas chrétien pour votre information dans le monde des ténèbres est-ce que vous savez pourquoi? Parce que bébé ça misala et Satan fire boum nga motanzambe tout babino na kombo la Yesu. mokili oyo namoni te natangi na histoire ya monde namoni te naluki nayemba pete toze po passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oya kokalala yo Yesu
sorcellerie nationale ata na oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokili yo mokota kufa sekwa lokola yo Yesu nanya voyage lokola yo tanyangwa koka nino ya wanzambe oni masomo ya ekulusu konanga okufose kwa kwe ozali nzambe Yesu nzambe moneno kitana se olata nzoto po yo bikisanga okitana se pozwe sikananga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe na bomoi papa ozali nzambe na bomoi yawe ozali konzi oyo esimba bomoi nanga ozali nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi nzambe soki na yo te likolo evanzelo na yo yawe mabele nyotelo na yo ozali nzambe ozali nzambe kote lokola yo nzambe na ngoya olatike mbo vanzi na bosantu ozingami na bangelo bakoyemelaka yo ntongo mpe popa Ardemment tu m'as rendu intouchable ardemment tu m'as rendu invincible naliwa na yo tokomindela santu lisekwa na yo tokominde balongi olatike mbo vanzi na bosantu ozingami na bangelo bakoyemelaka yo ntongo mpe popa nzambe na ngoya olatike mbo vanzi na bosantu ozingami na bangelo bakoyemelaka yo ntongo mpe popa autrefois ngai nazalaki binzo ndoki akolianga lolengalingi mais par son son na se métamorphosé osimi mosambwe maladi na miso olengo bebi naza toxike grâce à lui nzambe ntango akufi badeptine balobi keno akosekwa mpo nzambe bakristo pasi
lamuka abimaki mbala moko. Mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te, lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa motu ya nzambe na bango. Yango bien aimé bato wana bakoma oyo biso toliaka ngulu te po milimo mabe ekotaka na ngulu. Mais so bino boliaka ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu, bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai. Yango tokumbisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona kointercede mpona mwana yo Jésus de Nazareth. Amen. MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta ya Sika, Mafuta ya Sika, Mafuta ya Sika.